Maman Julie Ndele na Suisse. Moi sa tendresse. Oh là là. Soni Mama Julie akaba nangonga natango na ye bana tainite ba oswate Ati na famille bango ba tapembe so moni mutamuno sema lo tarai wana baya lobi oh la chama bete avandi ya bombe santé la boulevard binga lo la sosa ko oui so boye bate janvier février mars avril et comme le tuba jamu ichimanga tiba be mutitala na vanda une fois déjà ndanga Mama Julie Ndele ya yo yobi na vandi kuna na sali différence bana Mama Julie Ndele soki bana mungi na tongo omona mona on avec respect. Bonjour papa, bonjour maman, mais na yena ba communion na otanga kombote na Congo précisément Kinshasa oyoki bena mona tongo ndana mungi na tongo asokole longete na masebe na ye ora papa o le funa nga futa mama nanga ye abisi mena lebi soko voyager en voyage na avion yoka kombo na deuxième fois Mama Julie Ndele oui soko voyager en voyage na avion Mama Julie Ndele abisi tuna biloko ndena lokali tuma yoka shawarma hamburger ketchup soko tena wa komela mais yare pas bisabola mobola voyage na masuwa tuna solo wale na kati elo wali boso ponda mbondo yami bale pondo msaka yami satu maguma ngombe sojo na komela agene tome masangambila onje matière ondi matière bomba mabe vérité c'est la vérité Mama Julie Ndele abi nzamba sala benga pasa robota na basi Mama Julie Ndele ndeki Mama Julie allez la pasa robota on a français en plus na deuxième fois ou va pena nzambe na ya Seigneur Jésus mon père nzambe na ya Seigneur Jésus mon père mais so ka pesa ko na bana mibali neto honorable ninga badia aninga le ngona ki yange nyoso en plus na deuxième fois on va va pena docteur Marembe est-ce que le commandant Selmi oh ni mate Mama Julie Ndele mama moko malamu oui tomona yo kala asorolana au pire abasandola na espace à 4 c'est quoi $100 c'est quoi c'est pour ça biso oh c'est la nini Mama Julie numéro de bisaka mo 82 79 13 901 tozala pona bana poto bana Congo soboli ni bozwa biso numéro eka moko tolobi peteka ke bapayen basali na nzambe biso pe toza pona bino numéro ezaka moko ezaka kosafiche wana omona biso numéro wana ça oh là là onje matière papa histoire vraie maman moko boye quand nde ezalaka kaka bajeune garçon loyenge kana batayi na ngai omona batayo kana komini ngaba na veni kayemba na ebite sona okosa president eskaza kolanda na omona tozolekana mule betaki makasi mukolongo makana motondaki siko tobelela mukongo desa etake bakourage premier mutu liboso elekani aye apesi biso 200 tukatisi ye na ngambo ya mibale aye koleka pesi biso 200 ya misato ya ye moda na nzela obelela batu bamema mikongo naopesa bino $5 bokatisanga na ngambo abandela lisusu batu bamema mukongo boya naopesa bino $5 bokatisanga na ngambo nga kuti wana ngana wele ni muta liboso na kimbinga nanga taka mobele mbinga nazo oye bikata una komi bwana talisko mesera tatango tata wana soki toteye na pese buka na pese 200 kg kilo o pese 200 kg o pese munene banda wati yao
osangisi biso misatu ka tokoki emeli biso bumbu sikoyo olobi apesa biso $5 toka te na ngambo oyebi natali sante na ngai ya opese 200 kilo nanga mutu na opese 1 quart natali mpe nalobi non ça ce n'est pas possible nayebi se mama moni na munene na yo estce nga ntonga na obelela na obelela bato minene wow c'est la congestion de l'acide ordonné. T'as la différence. Pour ça ou là. Ngonga ko voter ko ngana te ekoti. Ba yebi sibiso ba na bo kende ko voter. Ba yebi sibiso ba na bo kende ko voter. Kuna ba voter ga 2 personnes. Fati na Fayu. Na Fayu basangani. Batuni e mona liboso voter na nani? Ya le biso va voter Fayu no bata Fati bon betai. Batuni e pe mona mi bolo voter na nani? Ye personne le biso a voté Fati bata Fayu no bon betai. Après biso total ici. Tu sais papa, biso to voter Martin Félix. Yango ada lo raso. Lo raso yango. Go se ko de mo para.